Mais nous comprenons pourquoi tout le monde va pas dire ça qui bouille. Donc moi. Ceux qui a répété les sous, histoire et mission à Bakal, Bakosala et Madou. Attendez, le bibongo. Attends, on va ménager, pour pas qu'il y ait une quête, plus de 7 personnes. Ceux qui les sous sur les qui n'avaient mission à répéter que émission ya papa Bakali tokosala oyo ya tuko ya mabe yango nde tomoni bango bato journaliste toyebi te wana siko toyebi te bakotole nyonso batelefone na mikanda donc toyebi te so eza problème nini eza pasi eza mboka botala papa makambo boye eza pokwe te na mboka na biso bakriminel tozoyeba te tosala nini etanke biso baboye aza responsable aza mpe na bana na ye me tala kaka